abomination et même tina na chair. Deux frères, ça rapport sexuel na Katia chair. Ça montre que nous sommes au temps de la fin. Masumu ekoya makasi posa ya nzoto ko mata makasi na ba vie abatu. Au moins lelo batu ba saka la vie de prière ba réciter zali. Un homme de Dieu sur le bon de la terre, tu peux mourir. Esprit de mort était les makasi. Basala nzambe bazo kufa. Ko kufa avant même koko ça 70 ans 80 ans. Eza malédiction makasi. Basala nzambe a lelo vie de prière et kufa bango. Un magicien, un occultiste au sakana na muto azana Jésus Katinayo. Jamais, c'est pratiquement impossible. Serviteur de Dieu balinga kolia mbongo makamuso na muto ezate ba retraite si là. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Eye bino batu oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence ezaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service a memeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bande biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tina kasa lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan, Tosa, directeur des efforts. La fin de vaincre la série continue toujours dans votre chaîne. C'est pas promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Ekouchou Miché Otoyebi pour un sujet important pour les bisous chrétiens aussi. Et ça lui passe dans la chrétien belé. Liwa ya Mosaïna Nzame moko na kati ya elanga tata surtout plus ça na quartier cité verte église Sycomore Mosaïna Nzame a koufi en plein culte. Alors torolobe la paix oui ezali bongo ma bombe mami ya ba mort subite na mort comme la biso ba chrétien pourquoi mort comme la biso ebele boye que to vivre longtemps ndingi nzamba lobaki to ça ba 100 ans tout le monde ba kokolo Louango kinda wapi tokoye bango lelo à travers cette grande émission. Voilà l'homme de Dieu bonne santé na yo ya église Code Christ Mobimba et surtout na etonga oyo ozokamba. Oui, merci beaucoup papa Yves. Santé vraiment ça va par la grâce de Dieu et tozo bundaka kana musala nzambe. Vraiment nzamba zo asa komi monsa makasi. Nazo pambola nzambe d'abord komona yo tokutani même na bandeko nyonso ba Rolanda biso nzambe pambola bino partout dans le monde. Vraiment tout ils ont marché bien sur les pas de Jésus-Christ. Amen. Sur les pas de Jésus-Christ. Et ça nous fait plaisir. Prière pour que tu aies Mozindo et émission Nobiso. Zambe natiki et bande l'émission la salle au Bokonayo. Pambola
papa Yves Pan pambola ndeko za nsima caméra bande ko nyonso bakolanda biso bazala béni Saint-Esprit kamba biso pe makila Yesu Masie bomba biso de début jusqu'à la fin na kombo na Yesu amen. Amen. Voilà l'homme de Dieu. Tu l'as pour la vérité aux Aranangos. Oui. Et ça va bien. Et puis la sagesse et l'intelligence. Il y a un de ce pélaga. Alors, tout le monde est mort commis moi trop et puis bassin en Zambie. L'autre fois, dans Bakongo, un pasteur aussi à Trékibiso, Likolo Yangoma, à Dosambela, à Kofi, la chaise. Et pas ouais pas vendre qui likolo ya ngomba na kolokelo nganzambe mususu akufa na kata ndako jeune akufi lobia moko akufi na cité verte na cher bandimi ba mulinde pasteur na bango azokufa nebité en fait expliquer biso nan esprit yango et comme pas ba chrétien. Pourquoi kaka ba chrétien plus ke bandoki to yebi bokiti c'est to yebi ba magicien bo donc ba sataniste to yebi bazoku fara bongo te mais ba chrétien de bazoku fara ndengon en fait eza ni expliquer so analyser moi muke ce qui peut bino pe nguyango eza le sous-souté oui ça biso to changer biso ba position. Vraiment merci beaucoup papa Yves. Omoni liwa d'abord eza volonté nzambe mutu nyonso asoka na mokili esengeli osala mission o nzambe a pression na mokili soko sisi mission na yo OK mais ezala ba délai o nzambe apesa biso ndenge to na mokili to sala soko tang na bible lobi il faut mutu vivre 70 ans mutu vivre 80 ans et puis mutu vivre 120 ans donc 3 âges wana o nzambe apesi esengeli biso to kokisa yango. Alors ce qu'on moni muto azo kufa avant 70 ans, avant 80 ans, avant même 120 ans, je vous dis, liwa wana eza clarté. Quel que soit azamosala nzambe, quel que soit azala muto asambela kate, mais ce qui liwa wana muto kokisi 70 ans, muto kokisi 80 ans, yebake eza liwa moko flou makasi. Yango moni temps tozoloba. Esprit de mort était les makas. Basala nzambe bazo kufa. Na biso makambo solo papa Yves. Basala nzambe bazakana menace ya makas. Menace ya makas. Ezo sala passe pe ma. Ozo mona bandeko. Ndeko ko kufa bongo na kati ya chair. Nazo peso verset biblique moko. Ecclésiaste chapitre 7 verset 17. Bible lobi pourquoi mourrez-vous avant ton temps? Bible pèse et tout nibiso mutuna. Pona nini bozo kufa avant temps na yo. C'est ça yango tozomona. Réponse nango yango tozomona maintenant na temps otoza actuel. Paix à son âme notre pasteur atiki biso na cité verte en pleine prière. Mais mutako ya kufi directement bo. Eza batak ya mode de ténèbres. Eza batak mususu koyela yo même il besoin prêchoir aux autres ceux qui ont vraiment rempli la prière ten nzoto oko même koleka OK ozomona donc ezo se ça passe moi o mususu lobi akufi na kati ndako jeune pasteur akufi na kati ndako d'abord okufa avant même kokokisa 70 ans 80 ans eza malédiction makasi yango yonanga senge to kokisa ba âge wana eza kotambola mabe la vie tonde non ba combat za kebele papa Yves ba combat ya famille ezali ba combat ba fréquentation ezali ba combat ya destinée ezali so biloko wana to esanganaka to babika mutu moko oyo akotombo malobi mutu moko oyo akozala bien lobi mais tu auras des combats so i combat le kio makasi oza makasi na prière te combat ko dominer pour kufia avant yango zomona na ebele bazokufa avant même bakokisa ba année o nzambe a fixé na Bible 70 80 même 120 ans. Donc tout le bassin nzambe bazokufa na ba cher bazokufa devant nzambe c'est que nzambe rejeté bango basana bango ya nzambe te bana puissance te pour oazana eloko nzambe je ne pense pas eloko mabe wana riko koma attaque moko yelio na cher et puis nzamba ndimi ke salema ozomata que peut-être force ezate bon nzambe ezate tout le babongo oui elona ko répondre yo ezana deux volets. OK. Premièrement, Bible lobby, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Amen. Vous comprenez? Wana eloko liboso yami balé kolobate ke nguye zate basali nzambe ya lelo vie de prière et kufa bango
ebele bakota déjà na makambo mosusu baboma vie de prière esi azwi mbongo esi asali voyage na Afrique du Sud esi ake Europe azongi asomi mituka atongi bandako vie de prière wana ezali ba 4 heures ba veille agressive ba prière agressive biloko wana epa basala nzambe kufa kala po déjà bazoba o bazaki nango besoin donc bamona nzambe zoba oyo apesaki bango apesi mituka apesi bandako vie de prière ezali soute yango ozomona basali ya nzambe basuka bongo parce que un homme de Dieu soki aza na vie de prière te akozala menacé, tu peux même mourir ozomona nde bandeko bakokufa parce que négligence à vie de prière c'est très très important. Il faut mener vie à jeûne et prière aux allées nom de Dieu puissant, même si au télé mille bosso cher aux OTA les démons tremblent bas sorciers bas trembler bas tomisa molili bas trembler biloko ala lelo vie de prière disparaître et bas sala nzambe bele. Mais pourquoi bas occultiste bas sorcier bas comme la puissance bas comme la force collègue bas chrétien et le qu'on nini mais tout le monde a lelo au monde chrétien peut-être beau jueza pena malongati mais occultiste c'est moi dans la mbongo akomi ko mone la kutu ko nyoko la même na ba chrétien akobenga dio mobola oyaka na peso mbongo na pasteur kutu akomolanda magicien wana na ndako pour que ba pesa mbongo kaka amikiti ça pour na mbongo oyo occultiste opesa yi ebite force ngo tout perdant ndenge nini ezake toujours zanga toujours za la penza ba chrétien véritable te toujours yeba ko za la pembe na nzambe te tozani papa ivelo na ebisolo komoko eza na ba dimension bato bazola kanzambe. Un véritable chrétien né de nouveau où ayamba Jésus-Christ lokola mokonzi pe mobikisi. Vous comprenez? Akoyi ko linga muta mokila sakala ete likwa bilo mokilo. Un magicien, un occultiste au sakana na muto azana Jésus-Christ na yo. Jamais, c'est pratiquement impossible. Le bossa ngo lelo tozomona ngo. O bossa la na papa Yves. O bossa la wana basimba nzambe bien te bango ba okisa comme nzambe soni mais bino be boko se ba loi nzambe te ngona nzambe do frappe bino l'homme de Dieu papa il veut big ba chrétien ba kokisa makam mususu ba kokisa te mais ba musulman 12h o na boutique na kangi boutique na ye epsio era prier vendredi za dimanche na ya ko sala te vandi le sam mais bino so moneta lingo kanga maison bo na que prier mutuma yo somba bilo combien oh il y a $20 ah bon ça va à fungoli mais musulman jamais à tout somba 200 000 à tekeloti yoka na bisa bozo respecter le principe papa Yves na biso kelo moko musulman oui bazana ba principe wana vraiment occultiste peu oui 0 qui no fungadal akei mais yo 0 2 la mutu to benga ngo ba discipline eza ba discipline na bango mais loko ils ont boma biso ba chrétien peu d'autre part discipline des ati yango moi même na ba école tant to tangi to ba hôtel biso structure ba biso directeur de discipline pour so bonne école les a énorme les a na ba règlement nango d'ordre d'intérieur singeli ba élève ba appliquer pour ba bima la formation il y a bien voilà maintenant et loko oyo et makare pa na biso ba chrétien ezali la discipline et l'honnêteté mais en réalité na ebisayo christianisme ezali religion moko très puissant et l'équipe à religion nyonso otangelinga ba kombo parce que na kombo Jésus-Christ ba magicien ba ko fléchir genoux ba occultiste ba marabout ba science occulte na kombo Jésus-Christ ba ko kwe ba fukama pe ndeto za ba dame magicien mo bimia au moins la démonstration papa Yves na ko bambela mabele na kombo Jésus-Christ akoyi si quand on va otala yo ba yo la no pe na kilte na za to kuta makila Jésus-Christ un magicien so ya ozo fire akoyi kombo Jésus-Christ tombwami amen mais lelo ba chrétien ba OK komi bazo ko kitisa et puis ba magicien go kendo sala banda ko ba occultiste eza parce que bango moko balingi ba se humilier likola biloko mokilo ekeno wapi et na ndeko moko benga na poto abiyo bino bozo kota ba réseaux sociaux pour na passe bozo nyokwama na Congo kuna nde bobola na bino eti na bibo sa musala nzambe obi na fukami na binzambe alimbisa yo
kokasate so oza na Europe ndo vie éternelle ou bien so oza na États-Unis oza na vie éternelle ou bien ata to na Congo oza na vie éternelle. Non. Ce qui est important na vie moto sengel oyamba Jésus Christ le quoi mokondi po bikisi na ebisi na mama na nzamba limbisa yo biso to leka awa donc eza na ba fantite eza poto prêcher comme Jésus Christ au monde to loba awa c'est le nom de Jésus Christ s'est élevé na émission la biso yo esu yo bandi ko finga mama na finga ngai numéro moko plus 33 c'est eza France na bloka epemba la moko bato passer bino boko sambwa nzalande zo bimisa bino bongo na bi mama nazana Jésus Christ katinanga nzambo ozo ebisa ngai yo za na Paris ozo tcholanga na Kinshasa eza na bato pe na Paris ozo bondela na téléphone bazui solution maman kutali na problème te po ebi grandeur nzambe la maman la injirianga na tsepe lito na yo qui s'exprimer pe sukalango na sengela ke mo nzambe pe na bloquer numéro 1. Osoma papa Yves nous les chrétiens il faut te démontrer dans le monde même le monde des esprits que tu as une super puissance ou avant de katna biso Jésus Christ mutako esakazati. Amen. Mutako esa yeso zate. Maman wana alobi na sengele bolimbisi c'est fini. Na peso ba témoignage mi bale. Vas-y. Maman moko na Paris abenganga mwana na ba kangaye na kasho ba condamné abenga basala nzambe be na Kinshasa aba prophète ndenge na ndenge mamsumu to tanga kombo te ngana lobi te ngana ya super mais ngana zo glorifier Jésus Christ na grâce o achekati nanga mama wana benginga aibisinga mwana za condamné na Paris na ibise problème ezate na zo bondela nzambe abi oui na moni pozo ozo tonga église volonté la ngesali na semer ne fils que 10 tol au tchan église obi kenala ki bouger makasi obi mosala nzambe soku o brisquer nelo kwa bien atelo ko za ki programmer pa na nzambe te mais mosala nzambe soka lobi po na yo et yo sale mama na donc alobi bongo na bi bon pour mes até papa Yves na bondel pour la maman na ebisier année otozali mwana na yazo bi makasho maman na to benga ezaka la ba juillet na ba août to besoin na église na Kamunga na tant aux autres. Je vous dis aujourd'hui, la maman m'appelle pour me dire que moi, je n'ai pas PC liberté provisoire. Alors comprendre comment c'est possible. Mindel va libérer moi. Là, c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Deuxième témoignage, toujours à Paris. Maman m'a dit métro. Ça qui n'est la carte, a ba passeport, ba document, ba carte de résidence, ba carte de misala, ba assurance biloko. Tu as mati métro. Talaka ba mande bala biloko ne tuna kati et comme na arrêt o sengela kita akiti na métro a bosani saki nena biloko tout métro kei mama akwei na gare abanzo lela na mikanda kei ba mikanda ba misala ba contrat ba mikanda résidence tout passeport ya France ba carte bancaire mama na zo zongi na ndako azolela akomi na ndako na akuti bana ba otala émission nanga na TV Nazoté na lobi Jésus Christ sa véritable Dieu o échoua kati na expérimenta loboko na yo mutuno sur le problème abenga na bonde la pona mama na ki kati na bi benga mosala nzambo mama na benginga ebisinga évangéliste ba meminga bilo do la bosani nde ngamoko na bosani sakeki na bonde lipona mwana bi mama saki wana ekobunga ti na sengi na loboko ya nzambe et protéger ça qu'on est si gagnant sur métro au Kendi bakozwa saki wana muto kozwa yango akoyibelo côté je vous dis après 10 jours maman na benganga saki mona na ba benga na la police akenda uzwa ba mikanda ni tout complet oh gloire atindela même 500 € na acte de reconnaissance prière ezaki ofele mais tango ya moni miracle abi non l'homme de Dieu pesanga ba coordonner na apesinga ya ofele moko akabeli ngabi maman na sengi loko tabi prend na moni kozan oza quand même honnête na musala osala et pas nzambe. OK. Ce sont des témoignages. Voilà. Quand il s'abat que Dieu existe. Mais bato ba finga bino pisi on appelle ba mingi ba chrétiste ba bato yo baza antichrist baza na bango ba chrétien te. Hein donc muto za chrétien so indoko sali mabe na ndenge na ki mo sali na nzambe na ndenge na ye tika pe na nzambe na ye kaka. Ayi ba afinga
tikela nzambe na ye otali makambo lobby et c'est pélicité. Il faut pas juger pour jugement wana ezarama mabe lobby nzambe pour ko ne li felo mosala nzambe ofungaki akoti lola yo keli felo pour mabe moya salaki asingi nzambe bolimbisi est-ce que yo singa nzambe bolimbisi avolala mabe nzosala osinga nzambe bolimbisi c'est ça aussi les problèmes o eza katina yo. Alors l'homme de Dieu makambo pe sila il faut de ça anime tout le monde a battu na biso ba chrétien ne ba do kufa na miso na biso mongo boye et au moins ba chrétien ka ba bola ba chrétien ka ba lelaka tout ça nini pour likambo ici là surtout na mosala nzambe na zo comme église comment est-ce que l'homme de Dieu et la cité verte est-ce que l'homme de Dieu wana akoza pembeni na nzambe to pété est-ce que avant amata na cher wana asambela ki nzambe ya solo. Expliquez bien avant beaucoup de temps cher, bon matin cher. L'homme de Dieu, vous savez nini. Premièrement, il faut d'abord, papa, il faut qu'on s'embelle. Ok. Au moment où nous avons non, il faut toujours qu'on se prépare. Nous avons mis tiki na salobo konayo. Saint-Esprit tonda katinanga. Tonda katinanga. Bande ko ba excuser nga pour na voix. Ba prière za makasi mkolo, ba service eleki. Nzambe la sengi. Protection na yo katinanga makila isu bomba ngane l'hôtel ma service nangé bandeti suka nzambe kombono se glorifier c'est fini. Au moins les loba toi ça la vie de prière ba résulter zali un homme de Dieu sozo bon de la tu peux mourir. OK, tu peux mourir net ba vanti bokei ato rebisinga ke côté akei soka ko kende wapi so wapi na ebité mais tikana biso papa Yves on ne vit qu'une seule fois ba sakana la vie chrétienne. Donc, il y a un serviteur de Dieu, il sa vie de prière, même mon côté, sa service, il y a lobby d'église. Il y a un bon de la peau, papa, mon quoi, il y a un bon de la peau, mais grand choc, bétanga, lissas, bandoki, donc, et bouger, il y a un mobile, il y a un mib, dès le boum, kanama. Il y a un beaucoup de gars, il y a mis sa batte. Mais si on a une vie de prière, il y a un peu qui tape à pas. Donc c'est un peu ça. Donc Dieu, Nzambe, Azanzambe, c'est que nous voulons, serviteur de Dieu, sa vie de prière, jeune, il est très puissant. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Est-ce que Troyo Lobapé et Dagina Bademo tu peux milier mon mabé Zalaki naie c'est place wana pour que Akoufa boye mort subite. Est-ce que Bademo ba magicien mataki pembe na ndeba lié pasteur Nicolas Cher ou comment? Et là qu'on a question na biso papa Yves déjà vraiment réservé panzam. Pour ceux qui Akoufi celle qui connaît et c'est katokendaka et Zanzambi. Condition à lui pasteur faut te ande basala nzambe belé que cher basakana nangoti. Il y a la vie et la mort. Donc lui pasteur les a planning moko boy ça nous donne et puis ça passe paiement. Et puis ça passe et l'autre ça que basala nzambe ba matsa vie de prière. Et là quoi les ali souté serviteur de Dieu benga ko lia mbongo makamuso na mutu ezate ba retraite si là. Kosambela makase zakali souté. Bon so nzambe mo bengi musala na ya kena. Bon na zoyer. Nicolas Chera kenda. Na question no tuninga lobi et lo mo te kosala mais sans que nzamba permettre. Lokola kufina na présence nzambe. Na yebi ke nzambe ba ange nzambe ba récupérer. OK. Nzamba ko récupérer à mwana et kufina champ de bataille qui a kufa la masumu. Mais tu me rends quoi analyser vidéo là pour que aussi ça l'homme de Dieu. Quand tu as bien la chair l'homme de Dieu après ce verset biblique ouais. Lecteur autant. C'est comme si lecteur après ce verset au bien té à saline ta boudango à pas si mutu habité té pas ça après quelques secondes de ton moni l'homme de Dieu a mikuita ayo komi kita akoi sami donc quoi ici boyambi voyez donc akufi to analyser mon mouké est-ce que verset après ça qui tellement déraillant peut-être ça libongo comment non et là que ça le maquillage déjà comme il déjà na fin et mikona nzamba ebaike soukane aux abom vous comprenez quel que soit l'attaque quel que soit mais la Bible dit rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Quand on a fait ça, bon, le cause qui planique mkoloana
et ça le makabi atika biso na mokili bongo. Donc nous remercions seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Et autres saki cher wana basakana na ngoti. Esika tote akawana masekiti. Maseki ata muketi na uti ko suspendre ba ser moko mibali. Ser moko atanga mabonza na église. Azotanga ngoli kula cher. Na suspendre. Bio otanga mbongo mabonza likolo esika tote na suspendre. Donc esika wana basakana na ngoti. Voilà. Mais Toto Landapé l'homme de Dieu moko toloba. Aza frère nakati tonga mais azo bima na ser likolo ya cher. Bilamba pena bebatikeli ni bazo passer rapport likolo ya cher. Et en fait, voilà les abondoki, les magie tous anini. Et il y a une maman, azana masina, maman Solange, peut tout ça témoignage mobile naie pendant que ça ba acte wana likolo ya cher. Oh, papa bananaye, voilà, tout le temps à combat. Et puis, à qui n'a pas prophète, mon père, n'a pas magicien, abandonné au sol, acte ou a l'icolo, ya cher, n'a pas cercle église. Tout le monde le loi, je crois bien, ceux qui bossent biso vidéo, n'a pas numéro, même ya pasteur, même le numéro n'a beaucoup mis, bossent vidéo de routine, de la bimona, n'décolicolo cher, azola la serre n'a qu'à église. En fait, les anini, si ça n'a et puis numéro de téléphone, mbote, prière pour la mandewata, comme ça, le parler, ça la biso bien. D'abord, Papa Yves veut que Seigneur koye ba peuple de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Amen. To comme déjà na mkola suka biloko la tu bozomona eza ba signe oyo Jésus-Christ alobaki ke na mkola suka abomination ko matamakasi. Impudicité. Masumu ekoya makasi posa ya nzoto ko matamakasi na ba vie abatu. Bozomona même abomination et même tina na chair, deux frères, ça rapport sexuel à Katia chair. Ça montre que nous sommes au temps de la fin. Bien aimés dans le Seigneur, et là on a exhorté autant que moi en Zambie. C'est le moment qu'on se repentir. Tikanzela ma besser nanga, tikanzela ma soum, tikanzela kindoki, tikanzela ekobo, tikanzela impudicité, tika kisi, tika magie, tika biloko nyonso oyebi ke pesa nzambe lokumuti. La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais seule la parole de Dieu ne va pas passer. Bien-aimé dans le Seigneur, tika biloko wana o yebike o koma mosika na Nzambe. Même yeso tazongite liwa pezali. Bien-aimé, faut qu'on se prépare. Chaque jour, bien-aimé Nzambe aza prêt pour azonga kozwa bana nayi. Okozala puis bien-aimé. Na komi na suka ndeko nyonso za na problème ezolekela yo. Benga numéro langezali plus 243 9 98 99 36 59. Waneza numéro nanga ya WhatsApp. Compte YouTube langezali évangéliste Ekuchu télévision. Bo s'abonner massivement kuna na compte YouTube ya évangéliste Ekuchu télévision. Bo ilanda kaba cinéma. Ndeko nono yambi Jésus-Christ était le quoi mo konzipe mo bikisi répéter si malanga. Seigneur Jésus-Christ. Na fungoli motema nanga na yambio lokwa mokonzi pe mobikisi nanga limbisa masumu nanga koma kombo nanga na livre des filles libela na libela na kombo Jésus-Christ. Amen. Nzambe apambola bino.